préoccupation ya ndenge na ndenge tozalaki na yango toya kokutana na Nzambe fo tomemela ye kaka esengo ya solo lelo tozalaki na rendez-vous na bisika oyo biso nyonso toyebi ntina nini Mateya epesameli awa biso nyonso tolandi apesi biso baorientation sur ndenge nini mwana ya Nzambe akoki kosengela ya solo mabondeli ekoki kosalama ya ndenge na ndenge ndenge mpe bateyeli biso mosusu ekoki kozala molai mosusu mpe ekoki kozala mokuse. Mais je pense que la chose la plus importante la démarche nyonso tokoki kosala ezala libondeli ya mokuse ezala libondeli ya molai, la chose la plus importante ezali communication entre tata Nzambe na biso pamba te na moto ya mayele ayebi ete soki obengi tata Nzambe aya soki kaka tata Nzambe akomi makambo nyonso olingai kobimisa ayebi deja pamba te si akoti na kati na yo yango tolobaka makambo mosusu tobimisa yango boye te ekufela biso na kati ya mitema me tolobaka na oyo ekufeli biso na mitema na oyo tobimisi nyonso tu tata asala nini ayamba yango ezalaka bongo donc ezali disposition ya mutu mpo etakoka kosola na Nzambe yango mte tiaka communication wana oyo epermetaki ete tata Nzambe ayoka libondeli mpe apesa réponse apesa eyano na libondeli wana. C'est ça la démarche ya mondimi. Or eloko ekoki kobongisa mondimi koleka ezali bolingo soki mondimi azali na bolingo ya solo bolingo balobi ata mutu adeplace bamontagne ata asekisi bibembe ata asali makambo ya minene mais soki bolingo ezali te nyonso wana ezali na mai bolingo wana nde tozali kolobela mpe yango nde mosu ezala leit motive mpo ete tokoka kokontinue kobundela likambo oyo. Je pense que likambo si toloba yango exercice ya pasi koleka exercice ya pasi koleka entre koloka mutu na kopambola mutu exercice ya pasi ezali kopambola mutu koloka mutu ezali facile kasi kopambola mutu c'est très difficile parce que esengaka mutu s'élever mutu amata akoma na niveau assez élevé po ete tata Nzambe akota na kati na ye po ete akopesa mutu lipamboli. Voilà la vraie difficulté. Likambo Nzambe ezalaka na facilité te. Likambo Nzambe bazwaka na facilité te. Ezalaka dans la difficulté, dans les sacrifices nde likambo Nzambe ezwamaka. Pona ngai même leloyo. L'exercice le plus difficile ezalaki nakoka komiloba lelo ke tango na kozwa micro. To pe tango na kosambela na pokwa. Na kozala toujours la même conviction à kolobete papa tosengi bomoko ya libota na papa réconciliation salama bana ya pasi moko tozonga bisika moko pona ngai c'était l'exercice le plus difficile c'est maintenant nous toyoki makambo ya ndenge na ndenge tellement que nazalaki na kilo lobi na sukaki na plateau nake kosambela parce que je cherchais des réponses na ndeko milo banga. C'est beaucoup plus facile qu'Oina Bango. Pour moi, c'est plus facile qu'Oina. Papa Simon, papa Zako, papa Mbenza, parce que ma fille biso de 16 ans. 16 ans. Il y a ko finga, il y a ko chola, il y a ko dénigrer. Donc, logiquement, pour que nous puissions satisfaire mon thème nangai, pour que nous allions en paix avec moi-même, na mokili, ça serait beaucoup plus facile pour Nangai. Na loka bango, na lobake, bango basa bande konat na ini bango tokei guerre. Toke ne pesa guerre moko ouvert, ça sera plus facile. D'ailleurs bato mukil ba lobana biso mais bino bosa ba yo ma vraiment ben kambo. So ezaki biso. Ah, nde famille on kute kabona nongo ka. Nde sito panzana penza nde bitumba nde tribunal nde. Voilà bato mukil ne ba lobana biso. Donc il est plus facile koina que kolinga. Et ça plus facile, ok, c'est bon, on est fatigué, Trokabulankamba en 2. Ceux qui ont une semaine, ils peuvent une semaine. C'est la loi, il ne faut pas se mettre à quoi biso. Papa, papa, na biso bazali kuna. Mboka wana, kambo to yoka pas se mettre à ce moment. Donc, ça appartient à mon grand-père, pas à l'église. Donc, on a tous droit à Ozankamba.
Donc la solution la plus facile serait de toquer dans le tribunal. Le tribunal a caté les biso à bibon. Le coup là, il y a bino nyonso. Voilà, tu peux organiser en termes de calendrier. Allez, toquer. Tu bandit janvier. Ah, biso tolini, première quinzaine, il y a mois de janvier à biso. Ah, ok. Bino bozui, première quinzaine. Deuxième quinzaine, il y a biso. Parce qu'on va fêter. Ah, on va fêter date peut-être. Ah, moitié. Bino bozui, moitié va fêter. Biso peut toujours moitié va fêter. Biso, c'est un peu ça, on fêterait qu'on a. Ça serait la chose la plus facile à faire. Est-ce que Nzamba Lingi, Alinga Makatope, Milaksaka dans la facilité, je ne crois pas. Après, c'est l'exercice le plus compliqué à faire. Complication et exercice, les alliés, même ceux qui va finir biso, bah, l'objet n'a pas comme sur ma baie, tu acceptes, tu vends d'accord kimia, tu me le bête, Nzambe limbisa bango, papa, limbisa bango kaka. Baby, les cambo bazali ko salate. Bongo la bango kaka, bazonga batu. Baby, quand bazali ko salate, limbisa bango. Voilà l'exercice les alliés passent la vie à bon mot. En tout cas, si justement, t'attends Nzambe senga biso, élévation ana. Tout en élévation, tout en capable, il y a qu'à pardonner ma bénédiction, c'est-à-dire qu'au sale. Tout en capable, il y a qu'à tala bango le kolabande konabiso. Tout en capable, il y a qu'à micro, il y a qu'à kolabandabino que nous élèves malam, ils allaient tous se réconcilier. Malgré que baza kofinga biso, mais tous en capable, il y a qu'à zonga tous les jours avec la même conviction, avec la même foi. Il y a qu'à connaître kolabandabino que te boza la kimia, likambo ekosila. Que solution est comme on a kaka. Dans le RTNC, allez, on va dire qu'on s'en prendre na tina ma papa nous t'a dit là parce que moi na papa nous t'a dit là à poser candidature présidentielle. Comme tant va le venir il y a beke au Kenenkamba, le beso au Kenenkamba pe ko tala ni et déclencher ba fingi papa Paul ba fingi papa Armand ay bisognon ça malo ba ma ba pe pa lunta di la yes la ka secrétaire général la yem bangonde baza ba ko comment ça s'appelle ça ba cofondateur il y a 26 on a bango ba qui avec ko fonder mouvement na bango et tout ça na mala bunyonso eloba makina sima oya mabenyo so eloba miwana ba fingi biso ba rebelle ba fingi biso nyonso ba koki. Mais Tomitali, tu le oh. Biso moko, mais tout à l'heure, papa kasi amalobi était. Papa kasi amalobi na biso, ah, pas tout sali awa, papa Alphonse. Maman Angèle, moi aussi, papa Alphonse a posé candidature. Mais est-ce que vous voulez que la lingomba to bimisi, maman Angèle, les bossons na binoto, le bakibo voter? C'est ça. Et pourtant, tu es bien, ceux qui, moi, c'est papa Alphonse a posé candidature. Bazali bango mbale mutu moko. Na ko bako solo la. Donc bako pesa na ba idée, papa Alphonse ko pesa idée. Donc li kama malamu ko ba. Kuna to conseil la promotion. To le que oui, ye yo bolexé li bosso. Basana seme ki mpanzu moi si mobali ya maman Christine pas posé candidature. Na bana na biso pe mobali ya maman Mida a posé candidature. Mobali ya maman Bibi et solo kele a posé pe candidature. Donc, tout ça, les candidats ont posé candidature. Beaucoup de gens ont limité que biso to lobaki officiellement. Tu sais qui moi c'est biso aller. Maman j'ai qu'elle posé candidature non, je crois pas. Ils ont dit qu'on a posé candidature. Beaucoup de gens ont posé poser candidature non. Tout ça biso na te que tout ça la candidature biso voter. Castolobi na bino. Musika te moi si na biso moko kasi. To bimisi di boso te pona ko la kisabine te voilà moi c'est na biso pour voter. Je ne peux pas casser ma abimisi les camarades parce que d'ailleurs de toute façon ressentir même moi sonne même pendant le bango on a tout à l'heure à ce qu'on va clairement que ah maman ce gars qui nini oh propagande mais quand on a le baguette que maman Angèle moi c'est papa Alphonse a posé candidature tout voter alors bien monter alors bien abisika tozali pas tozali là nous toi yambi biso pe a posé pe moi candidature et si là que la on sonne. Donc, ça veut dire quoi? Elingo lobete, tomilobela kibiso moko tolobi tokolanda kaka matambi ya papa mfuma longo, papa bango misato ndenge balakisa kibiso.
balobaki na biso tokomisa lingomba lokola tribune moko politique te. Pourquoi? Papa azalaki bayebaki pourquoi babandaki koloba na biso bongo. Parce que bayebiki na kati na biso mutu na mutu akoki kozala na likanisi ya ye, akoki kozala na choix na ye. Mutu na mutu akoki kozala na likanisi na ye, akoki kozala na choix na ye, akoki kopona nzela na ye. Mais soki botiki mutu nyonso ya kolobaka mutu na mutu apesa nzela na ye awa, bitumba ekobima awa. Tokoya kokabula bisika oyo ezali lokola bisika ya kimia, mutu nyonso ekoluka kimia. Tant tokotaka awa, bakotuna te yo oza ekolo nini, oza province nini, yo ute est totunaka bongo. Likambo motuya tolobaka biso nyonso tozali bakimbongiste. Identité na biso yango wana. Oyo identité esalaka ete soki tolongwe Kisasa awa, tozwi avion tokeiti na Kisangani na simisimi kuna, soki tokomi kuna nazoyoka naza nanga mopaya te parce que naza kimbongiste. Soki tolongwa toke tina Lubumbashi, tanto na Lubumbashi naza mopaya te, naza kimbongiste. Donc identité nange komi kimbongiste. Papa ebaki pona lia chaki wana. Balingaki te ke tokotisa likambo ekoko kabula bana na ye. Donc biso totindaki pe mwana pa ntadila te a poser candidature. Oh toloba yazali candidat na bango, bango baponi ni na bango. Donc soki koto yo mutu azali o baza ko presbyter soka leki, allez comme ça peut aussi saka likambo bokanga nini ba pesa bango ni bati ko sala komba pasi mo kimbango. Papa si mo ba na mindele bazo salela ye. Na mindele bazo tanga komba pasi mo kimbango. Tout ce qui na conférence na mutu ya Corée du Sud wana. Kasi ba recherche na ici papa Simon Kimbangu. Azoloba yekuta azoloba monsieur Simon Kimbangu. Mutu moko na monte sika ba be bazana droit kotanga kombo na ye. Mutu sa koko kotanga le ba jeune na biso na poto tango ba défilaka wana pona ko revendiquer bazwa ka photo ya pasi Simon Kimbangu ba cheli boso. Ba benge mfumo Kimbangu. Nana pekisa ngo basala yango. Donc ce qui mutu azwi li kanisina ko sa etalié ezali bisoté. Bisoto tindi mutu moko te. Tobite ke hop, allez, moi on a pas entendu la kende, ça l'a posé candidature, tout ça li angote. Biso, tozali l'arbre au milieu du village. Donc, ça veut dire que biso tozali kolanda matambi, tozolanda matambi ya papa. Pire encore. Nayoki, atona balobi, bokende komitu na te soki banani bakangi makambo oyo. Eza nango papa Simon te, eza nango papa Zako te, mabalobi kutu eza nango conseiller na ye te, mais ezali biso lingomba mutu to décider. Ngana ebite. Bino bolingi lingombe tambusa bino? Tambusa bolingi ke ba lingomba ba alors biso na pas France to tiki ba papa lobaki na biso botika bilanga na bangulu te abi bokangi likambo bino bokangi likambo bopesi biso yango biso to pesi bino nzela bopesi yango na bambuto bapesi yango na nani ye na bandimi. C'est tout schéma ya ngwana ya kibonzambe, schéma ya kibonzambe ya ngwana. Est-ce que soko bimi na schéma wana ozana na nzelo papa batikaki? Mais référence na biso ezali ba papa. Référence na biso ezali ba papa. Ce qui lelo même batu ya mokili ba komo lobaki maman mais vraiment papa denge na makambo lobaki tato non. Ndenge lobaki makambo ya boy. Ndenge na normal makambo minene boy ezali ko sala maboy. Ndenge ni ezali ndenge ni mutu azaki mutu ndenge ni nyo. Soki batu ya mokili bazali ko loba bongo. Mais malako makambo ba papa batiki batikeli biso comme schéma, comme nzela, biso, tolobi, tobandi ko changer yango. Lelo, bambuta, to lingomba, o ezali impersonnel. Lingomba mtelobi, bangote, biso mtokangi yango. Tozongi na schéma ya 99 temps, ba ekipa ya panfu mamanza, mabito yeko zongi sur le lingomba. Mais, butala nan lingomba na etani nezalaki, combien de lois, combien de statuts va changeaki? Combien de makambo salameki entre tango bayiba ki yango soki na 93 soki na bango pe kamba yebi.
ti ba okoma na makam combien makam mabe kotaki et na suka papa lobaki na bango nini abi lokola boye ko zongisa lingomba oyo bo bakisaki bosala nini bongo bolongola ki bosala nini 99 2002 tozongi na même schéma bayi biso lingomba parce que ba déclarer officiellement babi que biso tozali ko kanga makambo mais bino bozali ko kanga makambo donc ba papa Katembo bazo kanga na kambu na place ya papa Simon. Est-ce que on est dans une zela ya malamu to ezali nzela ya mabe? Zela mabe papa. Banane bakimbangiste ya solo. C'est ça la vérité. C'est ça la réalité. Ezali biso ezali bakimbangiste ya solo. Pamba te zo tikali na kati ya schéma. Na kati ya schéma o ba papa batikela ki biso. Ya mwana ndenge na lobi ezali pasi. Eza pasi kolimbisa mutu aza kosala mabe ya répétition. C'est très difficile mais ki bonzambe ya mwana. Yango pe elakisaka différence entre bana ya satana na bana ya nzambe parce que bana ya nzambe bazali capable au-delà de toute chose bakende luka o ezali bolingo ya koleka ya komata ya likolo na kati na bango po ete baya ko appliquer on a se attend ba imiter tata nzambe. Dieu c'est dans l'humilité. Tata nzambe za nango ndenge ba pese exemple mama Maria nawo c'est ça. Alala ngane na mabele soki ka mutu aleleli alale na mabele soki pe nini effectivement toza ko sala kilte ezali fete ezali ngomba biso to ali ko koma na biso liboso to bongisi pe bakiti bayaki na Canada bana omona biso ba papa John bango to koya to bongisi pe bakiti to préparer place bat mandiba ensemble na to vendre to zela bandi soki pe mukola dîner fete ezali batu nyonso fete sili batu nyonso babimba kei biso to tikali na salle to gumbi bakiti to longol banini to kangi banini to nettoyer salle to komboli salle pour ezala propre to kangi ale to kei. Donc mutako kokosa mutu na likambo oyo azate to lekeli na betape nyonso to lekeli na betape nyonso et puis toza suba na mikete si to koli yango na kolela na biso ezali ete bana ya pasi moke mbango na tango to komi ezali tango moko compliqué na tango to komi il faut tozwa mayele toyeba ete likambo nini tozali kosala nzela nini tozali kolanda moto akosa biso lisusu te toyeba ete ata soki balobi ata bafingi ata balingi badécouragé libondeli na biso kaka papa bomoko ezonga ya makila ya pasi mokimbango parce que soki bomoko ezonga ya makila ya pasi mokimbango discours wana biso mutokangi biso bamuta biso mutokangi yango lingomba mutekangi bapapa simonte pasi monte et conseiller na EPT soki te biso mutokangi likambo wana discours wana ekosila parce que makambo bazali kokanga eza ya kibonzambe te makambo bazali kokanga eza ya kibonzambe te pas luntadi la sia kufa na ye papa luntadi la sia kufa asali oyo asalaki asali na bapapa amemi libanga yepe ya construction na kati ya édifice oyo mutu nyonso ayebi yango et puis lelo bobandi kofinga ye bobandi ko tina mémoire mutu aza te tina mémoire mutu aza na ye te bozali kofinga non ya nazoyeba te même na ki africain yango ata na ki bomoto tolobaka respect ya bamort mutu akufa botiki ata mwa kimia botiki ata kutu ne fût que ça biso nyonso awa la plupart tofingaka mobutu awa ntango mobutu akei tofinga ye basala bani tuso baso oyeba banzembo kotyola lelo namoni drapeau ya impe bato bazotambola na drapeau ya drapeau impe abia te tobosanaka te. La vérité est têtue. La vérité est très têtue. Biso to bunda po ete oya malamu yango nde ezala tolakisa exemple malamu bisika bakosala mabe biso tokosala kaka malamu bisika bakobebisa biso tokobongisa kaka tona biso mpe na likambo te biso toya na likambo na motu te soki mpe balobi bayebisi bango balingi
balingi président Joseph Kabila koleka biso, ce n'est pas grave. Toza na concours awa, toza na concours ya kolakisa bolingo na biso pa président te. Concours na biso ezali kimia ya na mokili, c'est tout. Mokili na biso dans la paix. Parce que attention que balingi président Joseph Kabila, mais bazo ko sambela te pour na kimia za na mboko. Bakulu na bazali kaka, bazali kumakila bana pezo za kotanga. Bitumba mikolo nyonso. Wana ozala esengo pona biso? Donc etumba na biso ya solo ezali te tolakisa, o biso mtolingi koleka te. Etumba na biso ya solo ezali kimia ezala. Batu nyonso bayokana. Soki bakobongisa makambo na bango babongisa ndenge balingeli babongisa. Soki bakoyokana soki élection esalami o bakobima. Soki mutu fulani malamu biso tobetika na maboko. Devoir na biso ezali kosambela ndenge nazali kolobango tango nyonso. Kosambela po ete papa Simon Kimbangu apesaka biso elaka lobaki akotambusa mokili oyo. Kosambela po ete eloko wana ekoma effectif. Soki akokota na kati ya molimo, na kati ya mutu ya mutu oyo wana bakopona. Akota po ete asalela oyo ya lingi esengo banani. Parce que programme na ye kosalamu. Esengo na biso ya ngwana, donc biso toza na biso na nini ote. Biso tozali l'arbre au milieu du village. Tozali na choite, tolobi ete mutu na mutu asala ndenge conscience na ezali kotinda. Biso esengo na biso ya ngwana. Tolinga kete mwana ya papa Simon Kimbangu nyonso asala musala na ye. Musala na biso ezali ya kolela, ya kosenga kimia ezala makamyo selekana kama malamu. Tolingi tolia malamu, tolingi tolia malamu, tolingi bana bakende classe. Tofuta donc makila bana tangaka tango ça nous dérange, ça nous arrange pas. Bitumba tango nyonso bande kona biso ya este bazali kolela bazo benga papa pasi beni bato bazali kokufa na kisangani bato bazali kokufa na partout passe ebola ekoti biso soyo passe za quelque part biso koti mabondeli po ete kimia ekoka kozala musana na biso ezali ba sapeur pompier ya kobomaka moto ba pyromane bazali o ba pelisaka moto bazali biso musala na biso koyaka koboma non papa Katembo papa Alphonse Alobi bangone ba pelisaka moto po pelisaka ka biso pe mai ekosila te ba réservoir pe sito tondisa ngona mamai mabondeli na mabondeli o pelisi to bomi ti mo komso ba kanga muyibi penza ba kokanga ye penza boyeko ozana na eloko ucho yiba bakanyo penza ke mokili mo memoni ke o bazana bango miyibi eza koya ezali koya tozali kopusa. Donc tous en abisso désespéré parce que nzelo tolandi la victoire ezali garantie. Victoire ezali choix ya tata Nzambe, victoire ezali seul schéma au papa Simon Kimbangu ayebi. Toyokani? Il faut tout dans la foi, tout dans la conviction. Seul schéma au papa Simon Kimbangu ayebi, seul schéma au tata Nzambe ayebi pour na biso ezali kaka elonga 1.3. Parce que ceux qui biso to échoué. Ceux qui ont échoué, aucun ne peut échouer ici. Guerre contre Satan et ceux qui vont. Tolobaki mamangombe kokota wa ndenge na ndenge. Papa lobaka ngotanga lobaki ngo il y avait même pas plus de 10 églises. Albaki kokota ya marque na marque ya bakombo na bakoyo nyonso toyoka ka bakoya. Effectivement bango nyonso bazali awo. Il n'y a pas longtemps, il y a 3 ou 4 jours, moi on a vu mon moni publicité à l'église mon quoi. Normalement, on n'a pas le droit à Rotanga Kabanini, mais Tokoloba quand même. Balobeli et Kankar. Ça qui bazosa la campagne mon ko mais papa ouyo kala yeba ka bon tangwa ngo yangoy. Donc l'église union so ekoki. Etikali forme église mususu o etikali o ezakoya. O pe baba ndiko kota déjà. Wana zali otolobi la religion de l'homme. De l'être humain. Donc, on a le capitalisme, on a le socialisme, on a le communisme, on a le courant de pensée en agnos. Na kati libonde li le 6 avril to lobaki kabasala tadi vanatana tadi ndiko de lembi kunkulwa. Libanga moko te ko tika la likolo ya libanga mususu se ekokoisama. Et on parlait justement de la religion ya mokili, ba idéologie ya mokili. Et bazana ba représentant na bango, bazana doctrine na bango, bazana ba chef na bango. Toyoki ke ba américain ba komi hein. Doctrine au capitalisme bangwana. Ba risque bazali yao.
ba chinois bazali. Donc nzungo pa mfumolongo pandeko loba bazali ko koka bango nyonso awa. Baye pona kosani. Kimangisto ye. Oye. Baye kosana nini? Baye ko bundisa papa Simo Kimbangu. So babundisi papa Simo Kimbangu babundisi yo na ngai. Donc tozana bitumba ya suka yango. Mutu na mutu azopesa position na ye. Ba américain balobi à partir de siko to limito reprendre contrôle to limito instaurer la Pax Americana. Awa. La paix américaine a d'ailleurs au niveau bima. Bango ne ba installer paix na bango. Lelo natali na télévision mutu ba chinois a lobby biso toyena nini ya malamu parce que tozo permettre biso to permettre ba pays africain pas tozali to memi eloko moko malamu parce que tozo respecter bango. Hein? Tozo sala na bango mais tozo respecter pe bango. Les américains tant bazolo ba makamna bango bazolo ba quelqu'un terrain na bango moko. Donc biso ya biso coopération na biso mteza kitoko koleka. Bambanda babandi ko bundao. Bandi ko wela mwasha aza kongenga RDC. Mokili ya papa Simo Kimbangu. Tozali ko pusana. To komi pemenya likamwana parce que za ba signe oyo papa lobaki na biso. Bokola ba signe ne zali ko mona ne komi ya boy. Na pese un exemple ba mormo ba tongi mangomba o eza vide. Ba tongi ba bâtiment. OK na masina kuna na Kingasani elandani zoki misatu. Mi mutu azate. Me ba tongi kaka. Babi totongana le reste to la sima. To bandi misima. Donc biloko wana eko tromper mutu mon côté on to lobi komi na tango bo banga te même ceux qui vont nga kuna sepel na ne ba lobi ke ba papa Simon ba papa Zako ba papa Mbenza bangote biso mtuzali ko décider siko ekolakisa bana oyo bazali bana bandwenga soki mwana ndwenga yoki likamwana ataza kuna na 3 soka yoki likamwana il faut makanise zonga ko zonga mutu abi nana zotambusa biso katembo mtaza kotambusa biso soka se poser question te ça veut dire azana elembo ya pasi Kimbangu te et malédiction a munene nzamba ko kopesa mutu ezali ko kangai matoi soko ayoki a comprendre te ata soki misu na etali akomona te akoyeba ko distinguer eloko moko te wana nde etumbu ya makasi tata nzamba ko kopesa bana ya bato kokanga bango motema po ete soki akangi bango motema tina suka bazwa occasion ko senga pardon te po ete ye akoka ko punir bango na nsima ya likambo wana. Donc tozali kokende tobongi nzela te toyebi likambo tozali kosala topose bino question bolobi ete papa biso tozala nsima banani Kimangisto ye bozala nsima banani ekoki nango mpo na biso toyebi ke we ça va tant que bozali na nsima na biso il y a pas de problème ngai kutu na milongoli na nsima na bango ba papa Charles ba papa Alphonse ba papa Armand bande ko nanga nyonso papa Katembo te papa Alphonse tant que bozana na nsima na bango nazali na elikia naza calme na yebi ke longa ezali ya biso parce que nzambe akosaka te et tokomi pembeni ya likambo wana. Je vous le dis et je vous le confirme. On est très proche, beaucoup plus proche. Il y a aussi que jamais tous auparavant. Et l'avenir, avenir à Moussikate, avenir à Pembeni, la bichon, il y a un homme qui est déterminé, il y a solo ceux qui avaient tort et qui avaient raison. Mais je peux vous rassurer. Tous à la fière, et à cause de la batata. Tata na biso ba papa Alphonse ba papa Charles ba papa Solo bango nyonso tous la fier kozala na bango parce que au moins batina rabiso te to sala ba au contraire baza ko lakisa biso ndenge nini ko se rapprocher pembeni ya Nzambe soki to lobi na kombo ya tata ya mwana pe ya molimo mo santo papa réconciliation salama bomoko salama ya bandimi bomoko salama ya libote santo soki to lobi on a 4 mitema na biso avec foi et conviction. À chaque fois que tu as un tata nzambaza ko pambola biso. Et à chaque fois que tu as kuna mabungizela, bazana nzelete, bazaba ndoki, basela ka babuji, basela ka onyo so to yebite ngai nayo. À chaque fois que tu as bazali komi loka, pe baza ko pambola biso. Donc tu mi pambola ka 2 fois. À chaque fois tu dis que papa, esalama bolingo esalama.
topambwami soki bango mpe baloki biso topambwami lisusu parce que nalobaki na bino soki ozali koloka lipamboli ya nzambe yebaka ke okomi komiloka 2 fois plus okomi komiloka 2 fois plus soki ozali koloka lipamboli ya nzambe yango wana biso pamboli biso bango sutan bafingi biso bapamboli lisusu tozozwa kaka bagrade ndenge wana tozali kokende nango oyo etikali ye moko ayebi ndenge nini ya kobongisela yango toyebi ke tokomi na biso pembeni toza na bobangi te yango wana nalingaki te boza na mawa yango nalingaki bosepela toza na esengo parce que tozali kose rapproche na solution finale toyokani hein? Lelo toyokanaki tokutana awa tosala mosala soki tosali yango na système ya professionnel toza 14h30 soki tosali na biso nokinoki ndenge tokoki kosala nokinoki 16h30 17h plus tard tosisi le temps bana na biso ya harmonie babongama balia bazwama makasi ale babete basepelisa biso tolongola bafourmi na makolo todefile na biso pamba te nous avons droit ezali droit na biso ya kozala na esengo parce que omoni moto akomaka pembeni ya but na ye moni esengo bandi kokota tabi tata na biso akosaki te libulu wana lobaki libulu ya mpuku wana tozoyeba libulu ya mpuku wana oyo tobolaki wana tiaki fenêtre te tiaki nini te tokomi mikwana tokutana papa Charles totalani boye toyokaka lisolo moko tan totalani tobetani lisolo tobandi koseka abi Kristo yo moni teke tokomi na ngabi tokomi vie bisika wana mpenza tokomi ana bisi tokomi na kati ya libulu wana kasi tobosana te ke tata mama na mwana bakepa ya nganga kisi ntango alobi bafunguli misu boye bango nyonso ndenge moko tosokisi bongo na komba tata mwana mpe ya mwalimu centre amen.